Maliki na longi mabe. Ah, pardon. Atata ke pa kiti sani. Ana vilaine, ake poto mesimbite. J'ai eu des chairs d'impôt. Asa poto na. Ata na poto ale longi mabe obonga te. O karabine change pas. Bino bo envoûté mobile R9, ba comme ba pombe. R9 yepa mulaka moso zora yewana. La bi R9. Moi c'est mon aga ga manike. Ah, ba manike ba produit fini. Qu'est-ce que tu as fait Fali? Répétez ça. Ce qui se fait Fali dans la monnaie mission là. Après Fali que peut-être Fali sur la monnaie pour ça la bête à Fali mais lelo a ko pas fa. Vous amona ba senzi nga benga ba banyao. Oh mais asa pas Fali na minute. Kasi te ozo ko ba pombo ke ko ba ko moboko. Nga ko baba la zo ba o za vérité. Fali popaya ke bayibi mone nandeke moko manike liswe toboga. Fali aza grand artiste. Fali aza massa mobo to ko ensemble to voler ensemble. La bandala. La bandale na sinkin. Si le là comment Fali donc moi la mobile wana batika fanda a bosser dur. A bosser pena dur. Yo mona fa Tayo. Tovide. Toko. Pesa. Tu. Babanya. Bachove. Condisare. Tovide. Toko. Pesa. Tu. Toko yango nanda gale makanta solo janabo. Solo bongsaga bonu. Solo janabo. Toko yango nanda gale. Solo janabo. Mama ni makata ga. Ale toke babanya. Bachove. Condisare. Tovide. Ale toke. Pesa. Tu. Yannick Wenge. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe. Balobi soto ba minti. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge. Yannick Wenge béton. S'abonner kuna boloka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais Nous avons la personne master mo sala na émission programme Yannick Wenge Yondi Makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité. La chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur avec cette émission Jeep à vérité avec le vôtre Yannick Wenge. Bengaye Motoa Tonda na Gibonzambe. Mesdames et messieurs, merci. La fidélité et confiance. Vous êtes tellement belé, vous êtes à partout dans le monde entier à travers cette émission Jeep à vérité. Mesdames et messieurs, à travers cette émission, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Matadi Kibala, un Congolais animateur à Mounene. Yamoko Nabiso, Otozagine na Johannesburg, Lelo. Tokutana na Kinshasa to mekampe kosolola marmune koleka awana kati ya Kinshasa. Matadi Kibala, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Yannick Wenge. Santé comment? Tous people, everything is fine. How are you? I'm fine, my brother. Everything good. Everything's fine. I know all the people that are happy to see you today in Kinshasa. Yes, long time now I'm here. Yes. Yeah. Voilà, Matadi Kibala mwe loko. Yebi kengaso na yambio bana jobu na lingam osala mwe loko. Ndesala. Yannick Wenge salaki buzoba ye abimaki na limbele asalaki bozoba ye abetaki avalalale ye atomboki tokoliango nandakale makata solo chana pondu solo bongsaka pondu kata solo chana pondu babi yango na Yannick Wenge. Santé ndeni. Santé que tous peuple ya. Oye awa Kinshasa na micho mama mouvement parce que yo mto banda ko okanga ki Johannesburg s'il faut le dire. Afu ici ba Cape Town awa na Kinshasa ozusani. Bon la Kinshasa ndenge zaboy na yaki na yaki na kin po na sala ma mandule. Bon la yaki na ma contre temps mo be sala même contre temps mais na ministre pe na donc
oboka matali ba azali tomoni sous santé kitoko mamutu pepele donc oboye baka na Joburu kuna yebika na bundi bitumba fort na Jobo ba combattre nga ba chenga ba poison mais esimbika te donc senga kana zonga kina mito ambek mayom na obo za kimia mamutu pepele nya na miso so préparer ko ke ne pas peut toki et pas fali ba cho bakal faro ke ne kuna test ba cho bakal ezali bon moni ya mobo ba msuba ba te fali aza grand artiste fali aza massa mobo to ko na ensemble te voler ensemble la bandala la bandala na sinkin si le là comment fali donc moi na mobali wana batika fanda a bosser dur a bosser pena dur yo mona fali ni fala bosser dur ba so ba go fali boyo ba ezaka ba les ondes ya ba tukaka ba auto kese mombo ezaka comment non kese mombo kese nini wana kese wana donc ya ba kese mombo talala donc kese mombo fali pa ko pesa makambo na talala ta ayaki talala ta ya pesi makambo type le comment le fali ya ngana kofi ba uta pas kofi ta uta de na talala ta bon yo mo bika ba artiste ka nezala ga mais ngana ebike fali abima na talala ta ba ke ba mo pao c'est talala ta avec no kese na mo New City ngala ka animateur na e Changiyo ayebika ni sala animateur a fali akala mais lelo ba boyo vous ça peut bon lelo siko mo contre-temps ebika ba mettre wana o ba dans la porte na yo na on va éviter que ngala fali to coller ensemble fali da collègue na ngai aza leader pour nga benga leader mais c'est mon collègue leader otala siko ko sapi molo mususu boy fali ko mona pe ba se trouver que non wana matali ibila beto menenge mama ibila beto menenge mama ngana zala kibuzoba ngana bimagina lizeze balolanga tongo butu moya lemba te lizeze mamunene naleka chope mozikitego wala mami mami nalaki na moi na kati ya kande to beta masola fali kuna ko mokoko so Joël Chokoto ko finga mama nana boduka mambebele bango balemba baba finga fali ba niveau na fali te ata soki paquet soki manike soki na R9 wana mituna bango ça bien te manike R9 ça mituna bango ça bango ba finga leader fali fala kanga Afrique mobimba mtalaki fala zata kasi manike azaye pa ko fali bake voyage zonga na $100 pa mana kisasa mais so tamoy na bien te bazongi sio na biloba loba ya ndemo ka pesa ça ndemo na Kisinjo afinga fali répétez ça Kisinjo afinga fali ngana mona émission na afinga fali ko pesa fali la mona posa kala beta fali mais lelo ako pas fa fali uzomona basenzi ngabenga baba nyao mais aza pa fali na minute kasi te ozomu kwa ba pombo ke kuna ba ko moboko ngalo baba nazo ba o za vérité Kisinjo afinga fali émission mo la salle émission mo ba afinga fali ke peta la ko beta mais lelo yo tala a pas fali ne ko manike alongo pa fali ko pe héritier mais Kisinjo aza toujours te omoni fali ne héritier faut pas comparer fali ne héritier il pas leader natanae fali pas leader natanae manike soka alongo pa fali ake pa la nipa nani et puis héritier wata boza yemoko mutu alingi ya ke pe héritier wata pour pas fali pas ses assutés mais to mage poto pas ça poto ba mage poto même poto comprends donc akenai pas héritier manike après Kisinjo anda za pas fali manike ne ana longi mabe atata ke pa héritier sani ana vilaine ake poto mesimbite aza poto na attends la poto allez longi mabe obonga te o ka bine changer bino bo envoûter mobile R9 ba comme ba pombo R9 yepa mulaka moso zwa yo wana la bi R9 mosi ya mwana ka manike manike ba produit fini omete manike boye mais leli émission olela nini elo ni pena ya olela pena pour la manike boye R9 pena mawa ya zonga mbisi zonga mbisi azonga mbisi ko lingo na tsaye ba ko pexona mo me bolingo mo se simbite mo sa lingi na to kata siko sali mo sa bale longi mabe siko saleni o sa molo mo bo lisusu ngalinga o bwa mingi olo ba bana sa lo mo bo o si yo mona wapi mbisi ya boya pe bale o si yo mona wapi makaku wa boya pe tabe o si yo mona wapi ntabana pondunda gumoko ye bango bafinga ipupa bango batongo ye bango bafinga fali
bango batongo ye baboza nteke ya mema bango na poto bango batongo mokili mabe zero mokili mabe zero mokili nana ketchup mami limabe zero mokili mabe kolo mama lobaka eloko mesana na moto eza nzungu na mamonda yaya momonde kadraka moto bela makasi mwasi ya boyi libala alingi kaka kinzominike oyo kindokite nini eza mobeko yaya liape olentelema lalale fali pupa yake bayibi mwone na ndege moko manike liswe toboga alelia pe olentelema lalale. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Comprenez vraiment Matadi Kibala Yewana, tous on a plateau, tous on a toujours consolo là, mais n'a pas niveau na yo, n'a pas fait. Vous avez un orchestre, moi on vend des ça. Bon, aux hommes na Yannick Wenge, bon, il y a dans ma base, dans ma vie marambango tout, mkonzi ya Tour de France, il y a comme vélo, makasi na course à vélo donc, il y a marambango, c'est un vieux, maman c'est mamandou le vieux, il y a 100, préparé. To luka bon so moi orchestre nga au monde là orchestre awa na gisasa awa na mon orchestre daga fali hein pas faire OK faire autant de la mutu na te faux jeune poni ngala golo te ngala koko ba wario répétez ça ngala golo te ngala koko ba wario on va faire le numéro 1 musique na faire numéro 1 numéro 1 la boma hein ngabi numéro 1 la Congo c'est fali pas pesa son valeur. À cause du président France na bandal avenue on a 8 décembre remis avenue Macron na miseli na conseil loko ala akita ni na kata Congo en solo ah rien au frère au moins soldat tu t'es na eu arène arabe pas chedat ba wa bien ya bibizadi das adese te kami banini mais malonga sala moke niveau mona biso mais abeta na eu arène 2025 ah papa wala match akalo ya la ndaka biso répétez ça ala ndaka biso ya ndaka biso kona tingala akoko ya ba wario omo ba wario ngaso koko ba na bango donc mutu wana yo bwakela fali da tongo ngata loka fali ya tongo ba peso to bokutana na talala tongo bokutana na tozanga na new city orchestre na yemo fali pupa omo ba mise to ba animateur to mona mona wana oti bazana ti ba fali wana bana ora bana mike baza binchi libaguna français que le plus là mwana nga moko azana loboka kuna ba fali non tango fort c'est mon fils ya solo deuxième fils na ngai premier fils na ngai Bajango Westa Bajango premier fils na ngai deuxième fils là tango là petit là nani tango fort na ko batebele bazozo bakri na o batebele bayemba ba bakri na yo bakri na ndeti nini oh bele bazwa baba David milanga pamba bomemelanga na zosombe yango baba David milanga pamba bomemelanga na zosombe no luka ma amna kofi bino ba wa yo luka ba paona ba kofi viens ou d'abord tu peux na utu mikolo na zoyoka solo munoka mukole lumbaka solo yele baka makambo ya solo munoka mukole lumbaka solo yele baka makambo ya solo tokoliango na ndakale mama kaka solo jana ponde Judas boki dizabo ko fa boyo lo ezayo yangai bon la sala Cape Town Afrobeats na ngai ni bata ba fali na ka mamunyo so boko pa we fe kofi ko bata ba fali de falaza leader yaren asa mwana kofi ata leader aka mwana kofi uta pa kofi kofi ndafuna asa mwana kofi te kofi abota mwana age le kwa fali tout le monde bien azalaka musicien fa ya kofi bata mwana kofi na musique kofi ndamta kofi la papa a père spirituel na ye mais abimisa ye de fali bana makamuna ye moko ba bif kofi na ba comportement na ba journaliste ko katela ba mangala ba ni ngo sa moi bien te ba vieux gambo faut comprendre la vieux nga bêtise te vieux na mukolo ada respectueux ada grand homme na ndenga ba RDC donc journaliste nga poser vieux la ba question faut ça la peine manière ni ngo so na vieux pas mukolo malgré tout ka artiste
quand même l'équipe ça va bien. On se pas ba Congolais ba jouer ça Congolais. Ça bon côté aka so mutu na yako kwa mutu sumbele na zola tika yo. Côté on condamné viété. Vieux côté on ba journaliste pe mutu ba chroniqueur mutu ya niki wenge yo dans l'Afrique du Sud. Comprendre? Ba jouer ça belé ba la ki ça ba ça ben poli magasi ba parole insolente. Surtout tout le local mutu local mon pas mon kondi grand prêtre. Pourquoi le bika bonne santé? Maman comme wa docteur te ko tuna. Oh mais santé ko tuna ndenga licho bene pour que santé tuna ndenga bien. Parce que via mon la musique. Asitaki na tuli bonne santé wana ndenga moko ya mokeri. Ya mo be via azon c'est la guerre réponse wana. Ko to pesa vie torteur. Voilà, mon pas mon kondi. Voilà. Merci comme beaucoup comprenez vraiment toujours kende na émission na biso batu ba otala na miche belé. Ça so molom. Molom. Ba chauffer. Toke kotisaye. To vide. Allez, fais ça. Tout. Tika domela chéri, le popito lembate. Matadiki bala abwaka lembate. Yada maebi. Tout de France mkonza vélo. Mais ça on pesa ba téléspectateurs tout ba otala biso oro ba moni. Mais ça bon ba téléspectateurs mingi ya lobezate. Eza bino animateur na bino moko na bino Matadiki bala kisimba mokolo. Na pesi mbote na tous les warriors. Dans tous les warriors. Bientôt ba on chez Fali. Bientôt on va pas Fali. Bana tu bazala baba la mike. Ba small fish to ba l'anglais banzinzi. Donc kala mingité to za pas Fali poupa. DiCaprio. Na pesi mbote na Pansi Yula. Na pesi mbote na Girasi Makengele. Na pesi mbote na staff Mima. Na pesi mbote na Pansi Yula. Na pesi Hot Nega. Na pesi mbote na Batuneto Blanchiment de la Londres. Numéro de téléphone 085 43 13 229. Maman Léonie. Faloni makosi mkonza wa mama. Boya ngi sikolo mo ya suko funa sala wana. Ngana la mugina tangana la mugana ngema ya go bwaga e. Butu mabimba falane na mone wapyo. Chika bango bamela mungu elenga. Jide gogo yana tatami. Elenga jide gogo yana tatami. Mogote ipone sonage. Mina olebezate maestro Bouchegi Mewani. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Au s'abonner, on peut s'abonner. La carte Kin France et aux Alamala Moumingi, aimer, partager. Et ça, la bien l'état, au Tika Bilo Matarigibala, à Saralamiko, quand on est tout le monde, on est à Johannesburg, Saralamiko. Bachofé, toke, kotisaye, tovide, toke, pesa, tout. Babalia, bachofé, kotisaye, tovide, toke, pesa, tout. Toko yangana ndagale, makanta solo janabo, solo bumsakaponu, solo janabo, antoko yangana ndagale, solo janabo, mama ni makataka. Ale, toke, babalia, basobe, kotisaye, tofide, ale, toke, pesa. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe. Balobi so to ba minte. Tout salande makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Nous avons la personne na statement de ça la même émission très bien Yannick Wenge Kin France Télévision ne makam. Salande makam.